Mbote na bino bandeko balandi ya Congo Millennium, bienvenue na émission l'invité bino nyonso bayo penza bo meseni kolanda biso na émission l'invité to pesi bino penza bolandi malamu ya émission mokola lelo kasi lelo penza to yambi pona bino Fofana oyo azali porte-parole ya ndeko Eliezer alobite Tatiana depuis Eliezer abima nanu penza pesi ba remerciement te na ba diaspora ba penza bosalaki effort pour que lelo penza ambela na bino ekomba pona libération ya ndeko Eliezer et puis to sola pe affaire au penjo sala nungu makasi ezali affaire ya Trésor Mputu nani azali ba parents na ye ya solo ezali nani grand joueur Otoyebio Mazemba Sombara. Il paraîtrait que Basomba et pas maman n'a été donc à Somba Kaiwan Isaïe, tout à Sombara Isaïe, tout à vraie version. Mbote no Fofana. Mbote na Tchana. C'est vrai, bon ça peut na Ramadan pour na bino ba musulman, sinon ils ont les cas bien. Ah ouais, ça moi moko musulman sur place ça, to benga ngo mois de Ramadan. On a souhaité na pesa babwana nyonso salam alaykum alaykum salam wa barakatuh. Fofana, voilà. Baï diaspora, baï nyonso bazolanda yo, c'est vrai. Toza na affaire Eliezer parce que c'est vrai Eliezer assez abima déjà na prison centrale ya Makala. Kasimo nungu moko ezali parce que jusqu'à présent Eliezer na ba avocat na e bazo samba na UNPC. Qu'est-ce qui se passe? Moni Eliezer o ngana lobelaka o lelo na monde o même o Tatiana o ebi bitumba o tobunda mais to bayi ke on to za ngamba vérité to kolonga toujours tant Eliezer azali na prison na benga kai pour se établir parce que lelo bat nous bazo linga ko ignorer Eliezer mais on moni ozala autorité eza ba même quand on cortège moni pour se établir soko nyati faut setakaka Eliezer na RDC na éviter organe nini to la société nini o lelo o lekana to komi mapité lelo na obenga Eliezer nde makambo parce que lelo o soulever le mot très important bat ba ozo ba vie lelo na minute on internet parce que Eliezer nde na minute o azu charge au moto to yebi pour tout lelo mais pour tout à l'époque ba yebi na kombo a soda siko lelo Eliezer a binisi affaire ya pour tout moko o aza star mboka na biso. Oh, les lobbies sont bas, mais bali tout le monde à moi si. Souhait à parents so, à cause de moi na ina ba condition mon quoi bien. Lobby pe moi na asa la fierté combo ya famille. Ya ngona lelo Eliezer nde makambo. Affaire à putu enengisi mokili. Voilà, Fofana. To banana parce que na tuna ki na ebisio na bito lo banana ndenge nini ti lelo na UNPC ndeko Eliezer azo samba kaka. Tu vois, moi ni Eliezer Tamboué, un journaliste congolais, à côté prison, oyo, tout, balobaki, mais c'est normal. Moi ni prison, et quand nous sommes même étachana, tant que prison, au kuta moto mususu, azan a problème là mususu, il y a 30 000 francs congolais, mazana selembao. Eliezer c'est normal. Eliezer bien raï papa Lupang, moi na ko Lupang. Ça dit c'est normal ayo aka makala tant to koti na makala même nga Fofana na sala 8 jours. Na okota makala de 9h jusqu'à 18h 17h. Ça dit il faut que tout le monde en réalité a vie batoba na ngona makala. Eliezer depuis akota makala to samba na ba avocat ba na ikobunda. Bato tu ba yoka ndenge ba yoka ono plaignant e a retirer plainte. Non? Selon l'avocat, ceux qui ont eu problème, avocat à Sambi. Batali l'olenge Eliezer azaba oui qu'on retenir bongo na prison té. Il faut azana liberté provisoire to landira. Tellement za journaliste, basala organisation na bango oyo ceux qui journalistes ndenge oza mopandi sango boy. Ceux qui ont eu problème nazana droit ya kokanga omba la moko té. Il faut okende na ndaku na bino INPC balimbula d'abord bayi batachana asala kinini. Bata d'abord vidéo au Tachana au sala. Ba proponi ni oyo otenaki pour na inviter wana. Yango eza bien dingue otuninga mutuna oyo. Il les a dans la liberté provisoire. Azan droit au comme na frontière ti. Yango azo respecter lobby tozo zonga na INPC pona toeba ngambo na biso. Nangambo ya plaignant na biso gouverneur vérité et kozara na ngambo na biso. Apparemment, on a fait un gouverneur Bazarami Balé. Non?
Ils ont des gouverneurs parce que l'affaire Eliezer, c'est quoi? Les affaires où ils ont entre deux provinces. Province à Sankourou, na Kassai. À l'époque, nous avons une province moko. Gouverneur, il y a un mouvement qui a dirigé Nyonso. Tant qu'on va carboner de commune avec 6 provinces, maintenant gouverneur à Sankourou. Maintenant, minute où va tété là, ndé bazu problème parce que Eliezer va toujours affaire politique. Mais Eliezer affaire au coup fait là, mutu o e kutu, bate ba ebiete. Mais mutu affaire na e ningi Simon. Eliezer azam mutu a couleur o mutete là, to musonge, to muluba, to mukongo non. Eliezer a koufeli batete là parce qu'affaire o eza deux provinces, eza batete là na baluba. Mutete là ndé akangaki diamant na ye. Lusambu eza place eza la frontière entre Sankourou na Kassai. Maintenant mitio diamant mutamukolo diamant akufi. Diamant est monanité. Mais Eliezer est-il que non ko zo batouana ko yamba bango ko traiter dossier ko tiango na média et ko arriver que Eliezer azana makala. Maintenant mitio le kam sanga comme porte-parole Eliezer. Bakolo diamant baza vivant. Mais comment gouverneur akangi bangote? Toi fundi bangote. Pour pas ça vivant, bah koufate, bazali ba oluka notre père de mutu, notre père de diamant na bisote. Yango lobby na INPC, bato ba kozwa ngai na nzela nao, baya ebele na INPC parce que lobby ne ba kotia vidéo. Total ba propos ni Eliezer atenaki. Parce que baza ko accuser Eliezer, moi ba audio moko tonga baya ki na bureau na bino ya tokomi wapi, balingi bakota, Eliezer asenga ki mbongo. Bon, elo ekomisanga ya Eliezer affaire à diamant. C'est ça histoire vraie. Ce qui est inverse même au côté de compte YouTube. Vous avez mon montant diamant où était camé outil na Congo non. Mais comment est-il possible affaire les autres temps à millions? Si c'est vrai Eliezer a 5 mbongo. Bon moi 5 montant ba le blanc et comme ça même mokili. Gouverneur Ngoïska Sanjipe alekanaki na Top Congo FM. Ba propos moko boyo atenaki pona ndeko Eliezer tsona ko loba momoko alobaki te donc yaza matérialiste. Omoni affaire oyo les affaires moko ils a bien et salami na kati ya capitale na biso. Eliezer ce n'est pas un petit monsieur. Vous amona yango mo tango Eliezer akangami même batu nyonso balingi bayeba la vérité. Tu es parqué 4 jours, tu es prison, si tu es comme à niveau de liberté provisoire. Mais le problème c'est quoi? Vérité, c'est que tu tues. Tu es où mais là. Mais le couteau, ils ont la moko. Moi-même, Lelo, les gens sont en prison, ils ont préféré à côté de YouTube, à sali vidéo, à tché. Et les gens abimi. Au moins, ils sont bien ndeni ni yozane Eliezer mais Eliezer tomonya abimi bino bolobi angoti. Mais et ça la question honnête yo tachana depuis Eliezer azali na prison. Toké na sait jamais te kapiam. Toké non la ine ça c'est pas procureur. Moment na no yona micro na yo toujours za présent. Yango moni biso même nga nazo combattre bato bazo zo information à lokuta bazo tiango na internet. Bien sûr, internet est ko sunga biso. Ils ont la vitesse sur la télé, ils ont un mais il faut que tu aies des informations vraies. Yo offandi, mais au Benginga, Fofana, maintenant pour ça il y a évolution, il y a Eliezer, ils ont des tu se retrouves dans la mission dans la classe. Moto autour à Zana Kishasa, a toujours que l'on a repris Willeri, ils ont un salon, la classe, tous en a 4. Poto le blâme en Italie, Eliezer, quand tu as prison, bato a poto, bato tout, oyo azali banda Kishasa. RDC Aïba, évolution Eliezer et Sandengini. L'obito kozana INPC. Pour la nine, bande konae, ba papa, ba lobby non, to soka si vidéo ango to tiango, côté à gouverneur ba fandi, bisope ba to ba rolande Eliezer na ye moko na ba avocat na ye. To landi, to tasko ba propos nini o Eliezer asalaki. Po Eliezer aibaki dossier wanati. Famille ya mukolo diamant nde baye ko yebisa Eliezer que non to père de ndeko na biso maintenant to ko père de pe diamant nde bato baye ko yeba que non eza na affaire moko ya diamant ya 35 carats mais eloko comme ça na Top Congo na waki que non 36 carats et pas mo gouverneur
ezalaki deux gouverneurs cités. Il les a cités bango. Donc toli qui a été lobby penza alors que na UNPC tout le monde a présence ya gouverneur Ngoï Kassanji. Bon, souhait abisso yango wana. Parce que moi même la droit de réponse net singa lelo na leki et pas nao. Ce qui moto amoni que non na lobby ma moko izan ce qui ndeni. Droit de réponse c'est akoya place au salakinanga. Yango monaki gouverneur Olongo. O aza gouverneur abatete là ayaki pe ba matine Eliezer na ba condition tout monsieur Salema kana moi mais papa na se retrouver na ki autorité na ye asa gouverneur wa tous les gouverneurs. Gouverneur Olongo ye asali droit de réponse na ye pe a reconnaître que mamba diamant wana ndenge kangamaki na ndenge basaki ba faire na bango na ndenge type wana aye awa mais bango ba lobby ateki diamant mais ya azo ateki diamant. Maintenant bato baza pour ça ba akufaki le diamant na eza wapi mais lobby to koye parce que vérité. Donc na balandia Congo Millennium to signalé bino déjà que lobby ndependza eza sombele suka bisanga. Donc borolanda yango awa na Congo Millennium surtout na émission l'invité poto ozala wana. Mais ce qu'il faut faire, c'est que solo mususu ezo sala penza mwa mbutu pour bete la biso na li solo histoire. Il y a 13 ans Poutou ou hasard grand joueur. Il y a Mboka Amso République démocratique du Congo. OP a beta kabali na Mazembe. OP mbalamingi pa yaka awada Kinshasa to kutana to solo la. Kasi eloko nini komi waza soldat oh nanda kuna bango maman aboko la eza yete histoire ango eza dit. Histoire oh eza omoni ngai naza ofu o mule. Même na bilili na ebite batus ba koma kutu. Ce qui va moninga ba ebi que non Eliezer adinga kuma zinga. C'est-à-dire naza soda Eliezer. Vous allez comprendre. Ce qui même ata akukufa avant ya ozwa ile mso ozwa ndengai. Tu vois, après singai naza musulman. Ngana kwa kana liwa ndenge na fandi boui. Nazo yeba ke na kokufa siko. Ba tous ba kamera afufana utokota ka siko mendeni na kufi. Ngana kwa kana liwa. Ba tous ngana liwa étrange. C'est-à-dire Eliezer ils ont un contact msusu okoya avozwa Eliezer il faut zwangai. Ozomona yango moni poko ma porter parole à mutu il faut eba d'abord mutu. To utif prison affaire à diamant. To dénoncer ngo les affaires vraies. Poti siko moto abimisi vérité o eleki abiso azate. Yango moni to lo bagano affaire Eliezer ya diamant même un film à Jésus bato ba bosana ka malgré toi ça grand prêtre mais ça toujours Jésus. Il y a un autre qui est lobby. Il faut m'envoyer ici là. Affaire à Poutou et Zandeni. Biso to fandara na biso. Vous comprenez? Parce que nous sommes à bureau à lobby qui est homme du peuple. Nous avons peut-être porte-parole à peuple. Même les députés auto-votants. Lobby la biso est sur le terre. Vous comprenez? Mais les autres qui ont élection hier, au moment où nous avons grand prêtre na soda, ami qui ici, à moment qui est malheur à combattre la campagne. Mais Eliezer, tu as bureau na Itaga 120. C'est-à-dire bureau na biso, soko taliango oseki. Bete la biso na nous li solo, comprenez waneza ba direct ya na bongo, bo comprendre car bete la biso na nous li solo ya li solo ya trésor Poutou. Li solo a trésor Poutou zaneni. Biso to fandi to yebi Poutou. Reprendre ngata ka kinoa. Na ebi na époque na bango na Mazembe tozaki na 3 joueurs kinois. Tozaki na Poutou, tozaki na Le Carré, tozaki lisusu na Patou Kabango. Osomona. Mais ce qui est vrai, biso to préfère le kuta poani. Surtout kinoiserie. Ba préfère muntu aye akomi na bala, akomi na baka, beaucoup misaye. Mais faut boye baka auti wapi. D'origine auti wapi. Bien sûr, pour tout le monde qui est dans 2 minutes de la compétition, pour tout, Eto, Droba, mais pour tout, avec 60 billes. Mais il faut qu'il y ait d'origine à Poutou, il y a un moment attendre à un documentaire. Au moment où Zalaki, à Zonguluma, à Otambula Mutakala, et Zando Lenge Mutazalilaka. Ce n'est pas dit les lots, Naï Fofana, Nagomi Kozandeng, Nazaboye, mon Fandi, Canada et Bengi, Londres et Bengi. Nabosa na kinaza mwana ngwaka. Sadi ngwaka za quartier mo na kati ya commune Kinshasa. Pour tout même ndé ba lo ba no pour toi za ki fazer. Pour ya ko koma fazer il faut ba botao. Ozomona ndenge na so na oui. Muta informer nga oyebi eti. Mozomona toujours Fofana.
mais il faut y baquer non pour na romona fofana aloba boye il faut azana source mo na sawa la classe vous comprenez ya mo na bengi tachana yaka a pour tout bato ba oloba iloka pour tout aza fazer c'est faux pour tout avaz à la fazer maman biologique ou abota pour tout aza wapi faut le koyeba e soka aza tachana pour tout to fandi to mondi kande ba benga Eliezer bato ba ina bigo maman moko auti Angola ono ngai na e na solola nde na mona kayo na Angola makambo ndenge osala toujours makambo etali population makambo yango eza nini biso moko totraite dossier tomoni ke na mito ekomi na niveau na biso te tokomise na niveau ya suka epe Eliezer mama wana alobi keno ngai naza mama ya putu biso tu na biro togangi oh mama putu parce que mama putu ayebani aza na Lubumbashi aza pe na bapale awa bato bayebi mama putu même na banzembo ndenge kaka bayembayemba bakinois bayebi mama putu bayembaka ye na banzembo toyambi ye na mikro ti totuni mitunaka nde tosalaka mosala totia yango na tele totia yango na YouTube tokoki sikoyo mama ekomi kaka polémique ozomona oh Eliezer bakangi ye putu akangisi ye mais putu avakende Mazembe putu aza produit natif ya Kinshasa putu awuti awa na njili ndake Mazembe mais au lieu tachana ozwa micro na yo okende na njili osala enquête moto préféré ba tele télévision Eliezer olakisa nani Eliezer azokosa omona affaire yango putu atie na makala c'est faux na minute yo putu aza star putu a régné na mboko na football même na Afrique putu asali 15 ans à succès au joueur mosusu alongoli ete mais maintenant bato mosusu baolela ya putu bazokumisa putu eza kwana tipote eza na tofina ata bazotia kisi fo batobola tofina ebima mais vérité il faut yebana mama putu oyo aboti ye aye maintenant toza na équation ya deux mama ozomona deux versions yango ya deux mama mais soki affaire eza affaire moko apeti mais il faut même ata l'état ozomona il faut intervenir mais bazokipe yango te ozomona ka base na internet ya moto na moto apesa titre na ndenge alingi biso tosala enquête na biso tokomi na njili balobi keno putu bayebi ye fazer ya mwana kingasani akomi fazer na njili ozomona mais mama putu c'est-à-dire azalaki déjà parce que na njili na quartier 6 balobi keno putu bayebi ye fazer parce que auta kingasani aye koto maman alobi keno putu alongwa na Angola na âge à 5 ans parce que à l'époque diamant okobima ngo na Angola te maintenant bandako sa ndeni ozui mwana bébé ozui kolina olatisi ye parce que maman oyo abimi ke mama putu aza mwana njili version mosusu ebimi ke non moto moko ayi kosokola mituka tomona atande bato nde bakadre abattoir to bamoni ke aza na vision azui ye abandi koakadre lobi lobi akomi grand joueur tomona yango mais papa moko aye akadre putu na njili mais bayebi putu fazer autaki kingasani akadre na njili azui ndaku mpe bazotia mingi témoin patuka bango ozomona parce que soki otali patuka bango aza mwana njili bango nyonso babimi nzela moko na putuka na putu patuka bango mpe ashege non patu aza mwana njili ozoprendre mais balobi sikoyo na vérité affaire oyo moto ayebi vérité oyo patu aza te yango balobi kango soki otali na minute oyo patu na putu basolaka su te maintenant il faut sikoyo yo tachana okoluka micro patuka bango aza na Kinshasa aza na dering mpo aza produit ya Kinshasa abeti na Mazembe ake Belgique mais na mito aye kosisa ba na ye na DCMP siko olie yo tachana oluka patuka bango keno mais nde nini masa oyo bosakana na ye bobeta ba na zelo ozomona mais comment lelo babimisi ye ke mama na ye akomi na bamama mibale bato bazopréfere kokosa bato balobi na biso putu toyebi ye na njili mais putu aza mwana ya kingasani c'est-à-dire putu avaya njili mama na ye azali siko mama oyo abimi oyo balobi aza mama ya putu aza na njili siko mama wana ye kobima ndeni soki toke na mukanda oyo basombaka joueur oyo ekendaka fekofa to fifa président na ye aza papa na ye te aza mama na ye te c'est-à-dire basinaka 3 papa na mama na président ozomona sikoyo président tellement allongé pour toute place on a plus de peut-être 10 ans nde alobi ke non lokola ayebi mama oyo azala déjà voisin abanda oteka makala
nde atindi bango Tatiana kende signé na place à maman. Papa moko azalaki voisin épée, azalaki grand mécanicien, azalaki na garage na ye, bao diriger musala. Ye a signé comme papa. Vous avez nde bango siko a partir wana batali siko intérêt. Vous avez ba komi mwasi na mobali, ba boti pe ya bango bana. Selon ngambo oyo. Biso siko tozo luka siko mama wana ya Lubumbashi. Tozo siko yo version po wazi version mama uti Angola. O mama na uti Angola ndeni ayibiki wana mwana na ye. Mama wana lobi asali ba démarche wana akenda même ti Lubumbashi. Atia témoin atia Didi Kinoni. Obi ke Didi Kinoni za promotion na biso te. Abi Didi Kinoni na yebi putu. Atia vie moko boye aza ancien commerçant ba kino apete ya musée akoyiba ye. Ba benga ye makese. Didi Kinoni nde nani? Didi Kinoni Congolais na biso a diamantifère. À l'époque apesaka 100 000 balles pour ne kende na mboa 2 à est. Na mu Congo mo ba otanga komo na ye makese. Bazotanga na ve na biso moko o asoutenaka pe jeunesse Dede Mopasa. Maman wana lobitanga kindara na Lubumbashi. Moto ayambaka ya sara na ye ba parcours yo c'est Dede Mopasa. Basara même test ya Aden. Pour tout aza mwana ye. C'est ce que to pesi maman wana réseauté. To so c'est ce que maman vrai o azana ba document ya putu na ba licence ya putu. Lubumbashi na kisha ça soki iner soki na quelque temps comme ça kiti a. To bandi ozela eti lelo. Azoyati. Oh, bagotine l'émission à DVD. Mais peut-être on a posé à DVD. Tout ça on a posé pour tout trésor à un grand star à Congolais et Afrique. Mais à combien d'équations il y a deux mamans. Maman ou à l'obi mo ananga. Maman ou à l'obi mo ananga. Mais bongo yé moko penza pour tout trésor en oise incapable penza yé moko a lukapea koyeba batesa Aden et alabosali batesa ba makila poyeba. Non, on a en place pour toi. So tali ba stress azan nango attaque star ba bimisena ba niveau wana ozo comprendre ezo senga siko ba bano bitumba ya banzoko matiti nde yoka shoki ozo mona esenga siko mama oyo aye alobi omoni mama oyo alobi asali so émission mususu ozo comprendre mais oyo azana putu ti siko aucune réponse donc putu pe moi ebike mama ni azan Kinshasa mais ba vidéo ezo na biso na mito na internet bezali sekidi on tata Karine Mokonzi asali vidéo moko boye alobi pona Eliezer alobi pona mama putu alobi pona mama Kabundu Alesa oza comprendre po omoni mambo mama wana utangola akutani déjà na moto Kabundu Alesa za n'importe quel pasteur te oza comprendre yepe batie na makambo Eliezer pe aloba ya okufa pona vérité akufa pona ekolo donc Fofana totika ba internet na biso na posa po tozongela bango lisu na affaire oyo po biso tozalaki mwa libanda mboka me tozongi tokota masolo ndenge ezara Fofana tokomi na biso na suka na bayo baolanda yo partout dans le monde c'est vrai aux ndeko Eliezer petit frère et puis porte-parole na ye un mot de la fin par rapport à émission à lelo ngai mot de la fin na roloba nini na remercier d'abord bato apoto so na bina ba no citer ba pays et kokati bato ba rejoindre oh depuis to bima makala tozali d'abord na mbio parce que tu as na bonne liberté provisoire tozo tambola ndenge moko ya yekenge mais na minute yo affaire au lobby bokoyeba nani aza fautif nani aza na raison pe na roloba na nzela oh Tatiana azwi ngai comme porte-parole Eliezer ma frère a putu eza na minute yo bino mo bato bolanda na internet boyebi na osepela Tatiana le msusu lobby ako profiter kotuna Eliezer ke ndeko Eliezer yo ozara mutu ya makambo ndenga nazo benga Eliezer nde makambo na minute yo Tatiana kotuna ba mituna aozwa eyana na kolobaka na bato musu mo ba benga numéro na pelaki téléphone boyebi ka nde sem na biso awa tellement passe ya mingi c'est-à-dire Android et à essence ce qui va yango ekei parce que na perdre de téléphone deux fois na victoire moyibi mo eza na victoire wana eza moyibi te za ko botola ba botola nga téléphone deux fois numéro na nga eza toujours ndeka to betaka code na biso ya mboka 243 numéro eza 082 27 80 26 8 à la fin 082 27 80 26 8 à la fin 084 84 036 69. Nous remercions toujours Tatiana parce que Aza
Aza na raison na mo atana émission na ndenge bolandaka ye mingi parce que tachana na cameraman ngaye ba kaka ko zwa biloko ba monité azaka ye moko soki bokoboma bobomi yango bamonaka ata na ba élément oyo ezalaki na prison azalaki toujours ezala marche ezala kosukuma aza toujours wana nazo remercier bato ya poto nyonso na kobosana mama na nga moko te na kati États-Unis mama Julie papa Cadeau père double bato nyonso balinga biso en tout cas toza toujours les arandais aussi atikeli biso des fois le peuple gagne toujours tokozonga nsima te toza na Kinshasa na remercier bana poto nyonso salo ezaka moko na Kinshasa salo la classe et pas Joseph Ouembadi au ma tête. Merci beaucoup. Pour faire la publicité. Bon, merci beaucoup na ba internaute nyonso surtout merci penza na ba na poto nyonso bino bayo bolinga Tatiana ya Kinshasa. Merci na équipe technique Mumbai Congo Millennium. Merci na le number 1. Papa Riki Dibendi elongo vraiment na maman jolie hein, la pomme verte maman Ngouli de Gaulle ma vinga le roi. Motema la reine Agnès Ono tetela ke mafumbe. Et merci à Cécile Osango, Motema Serge Katembo. Merci et encore Eric Lusando le noble l'homme. Bobby vraiment yo na action concret et ça penda vrai. Merci aussi na balandinyo so bolanda kabiso. Merci à Dieu donné au sango le patron os au sango. Dieu donné champion à ma bouche éternel champion. Binonyo so ba bolinga kabiso. Bo continuer ko s'abonner vraiment massivement. Toyebi déjà ba plein de donc to bongisa ma solo to bongisa. Merci na ba diaspora nyonso. Tolingarabino affaire à suivre bolandama solo Eliezer na UNPC bolandama solo ya mputu esuki neni nende mama nae nyonso ra makambo soki nzambe azongi te retrouver Tatiana Osango câble mère de la presse congolaise prochainement. Merci aussi à toi Jires Mwanda pour na bilili olinga mabanga Jordan Kambala aussi pour na montage. Merci na bino nyonso leo Jires a déclaré libanga. Eric Lusando ça dit bonheur aux là. Allez, au revoir.